lelo nape sielaka posalela papa nyonso ponayo Yesu nyonso ponayo lelo nape sielaka posalela. Alléluia. Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Prends tout, incomparable. Papa, nous sommes là que pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là, Seigneur, que pour toi, Papa. Yahweh, nkolo toyeli boso na yo, toyeli boso na mwana motote. Toyeli boso na yo, nzambe na bomoi. Toyeli boso na yo, nzambe mokokisi na bilaka. Yahweh, ebi moko na moko lolengi topusani epai na yo. Yo lobaki ete moko te ayaki liboso na yo atikalaki lolengi azalaki. Biso mpe toyei koluka mwana moto te. Me toyei koluka yo nzambe na bomoi. Toyei koluka nzambe oyo mabele esansaki na 3e jour. Alléluia. Toyei koluka nzambe oyo Seigneur papa mokeli na nyonso incomparable. Papa kolo totiki moma ona maboko na yo. Merci kolo nzambe oyo oza na biso mpe ozalaki na biso mpe okozala na biso incomparable. Nzambe oyo papa oleki na kosalela biso kati na première partie nkolo papa. Yahweh na yebete oleki na kosala ya minene na kokamwa incomparable nkolo. Yahweh ata tomoni nano te be kondima na biso ezaki nzambe ya sosali. Parce que oza nzambe oyo okotaka niongo te. Oza nzambe oyo otikaka bana na yo na kopunga te incomparable. Yo lobaki ete baoyo balukaki yo bamonaki yo. Biso mpe na papa toza na kondima lolenge toluki yo papa. Omimonisami kati na bavi na biso. Na yebete lolenge toluki yo incomparable. Oleki na kokangola biso papa. Yahweh papa yango topamboli yo. Yango totomboli yo. Po ete oza nzambe. Po toza mokeli na nyonso. Po toza mokokisi na bilaka. Yahweh nena kotika deuxième partie ona maboko na yo incomparable. Papa tolingi toyoka yo. Yahweh tolingi toyoka yo incomparable. Kolofongola matoi na biso ya molimo po te toyoka oyo kolobela biso papa. Yahweh totandi ba mesa na biso incomparable. Toza na nzala tolingi tolia maloba na yo. Tolingi tolia Seigneur oyo bongisi pona biso papa. Yahweh papa parle-nous car nous voulons t'écouter. Kolona misiki na maboko na yo. Qui je suis devant tes enfants. Qui je suis devant tes servantes et devant tes serviteurs Seigneur Jésus. Nalingi yo moko lo bakati na kankolo. Lokola yo moko poninga moko na lelo comme instrument de choix Seigneur. Yahweh parle Seigneur papa. Munoko ezala yanga me maloba oyo kouta epai na yo. Yahweh baele na ngai bomoto ebunga. Nyonso ya bongai elimwa. Me nkolo yo lo bakati na nga. Papa yo lo ba otene makati na nga Seigneur. Maloba na yo ya kodresse biso. Maloba na yo ya kopambola biso. Maloba na yo na pona kolakisa biso nzela. Po ete yo nde nzela pe bomoi. Maloba na yo na kokangola. E na korestore na kombo na Yesu. Nyonso omoni diable akongisi. Lokola mabongisi pona kobebi Satan oyo. Na nyonso oyo ya dérangement internet. Nyonso oyo Adekuma kokanga matoi, toi tous wa maloba na yo te. Yango ezala mosika na biso na kombo na Yesu tolobi bongo. Amen. Alléluia. Oui. Ma papa thème na biso o tozotambola nango eza l'éducation ya ba famille. Bien aimé tozomona ba famille ya lelo eza ya kopanzana, eza ya kobeba, eza parpillé. Eza te mpona nzambe alingaki mpona bafamille wana epanzana. Eza te mpona nzambe alingaki mpona bana wana batambola na molili. Eza te mpona nzambe alingaki mabota wana etambola na kobunga, etambola na malédiction. Mais nzambe Bible elobi ke nzambe alakaki biso projet de bonheur, non de malheur. Ba malheur ekoti na bafamille na biso mpona nini? Ba malheur ekoti na bandako na biso mpona nini? Eza mabongisi ya diable, ezaki mabongisi ya nzambe te. Nzambe akelaki yo nanga tozala na esengo. Nzambe akelaki yo nanga totambola na esengo. Me lelo tokoma kotambola na bakestion na mitu. Nzambe apesi biso bana. O Bible elobi ke bana baza likabo.
baza likabo oyo ewuti epai ya nzambe. Mais tokomi komituna tokomi kotambola na bakestion mpona nini likabo oyo nzambe apesi nga ekomolekisa nga, mpona nini likabo oyo nzambe apesi nga ekomonyonkola nga. Eputa oyo ewutaka pa nzambe ewutaka pa nzambe elelisaka motu te. Mpona nini lelo bana bakoma kolelisa biso, mpona nini biso tolelisaka mpe baparent na biso, parce que biso mpe lelo toza bamama me tozalaki bana tozalaki mpe na baparent. Mpona nini baparent na biso mpe balelaki, mpona nini bana mpe bakoma kolelisa biso. Bien aimé, eza mabongisa nzambe te, eza mabongisa diable. Yango en tant que parent mosala na biso eza nini, devoir na biso eza nini. Ntango mosusu na bandako na biso topungisi oyo eza devoir na biso, na bandako na biso na mabota na biso topungisi oyo eza devoir na biso tosala. Oui, nzambe ntango apesi yo likabo wana fo batela ngo, likabo wana fo bomba ngo, me tozobosana kobomba makabo na biso parceke tomepesi bacharge moko boye, tomepesi na bamakambo moko boye. Ozozwa su temps ya ndako na yo te, ozozwa su temps ya kozwa soin ya bana na yo te, ya kozwa soin ya likabo oyo nzambe apesi yo, to ya kozwa soin ya likabo oyo ya ndako na yo. Mpona nini bien aimé tobungisi yango? Parceke toza na makambo ebele. Mama asalaka azongaka tar, papa kendaka mosala azongaka tar. Eza mpe na baparent mosusu bairresponsable amipesani na makambo mosusu bauti mosala ke telema nina na nganda ayebi te ke fo azonga atala ta devoir ya mwana, fo azonga asolola ta na mwana, aza na temps wana te. Alelo tokomi okondane mpona nini bana na biso bazoloka te, mpona nini bana na biso bazosala boye. En tant que baparent, est-ce que tozwaka ta temps wana ya kotalaka ya mwana, ata oza na kapasité wana te, ata oza na kapasité wana te, mema motivation wana na mwana, ata oyebi ke en tout cas devoir vraiment nayebi place na kobanda te, nayebi place na kosuka te, mais botaka courage wana, zwa kaye ya mwana, benga ye mama yaka tosala devoir ensemble. Ata oza na kapasité wana te, ozwi kaka ye otali kaka, ozo encourager mwana. Est-ce que tosalaka on toza na bata wana esila? Parce que toza na temps tokoma na bata banganda, tokoma na temps balikelemba, tokoma na temps surtout Europe ebebisa lisusu ebebisa su biso en tant que baparent, tokoma na makambo ebele parce que eza Europe. Tokoma kokoselaka Europe makambo bana poto bayokaka te, tokoma kokoselaka Europe makambo internet makambo bana poto sola koti na internet. Est-ce que maman papa osalaka devoir na yo? Parce que likabo wana nzambe apesi yo balobatela ngo, obatelaka ngo, obombaka likabo wana nzambe apesi yo. To yo soko kosela likembo bosana ko toke basombela mwana elamba, bana bakoma kotambola salite. Parce que yo maman devoir non comment kokotili ke mbongo yo wana okiti Afrique okesa la tapage, papa ozie ni ke mbayo wana okiti Afrique okesa la tapage, opoza ni ke bana fo balata, bana fo balia, bana bakoma ko la pati bakoma la mukela pati. Ba maman, est-ce que to sala ka devoir na biso? Ba papa, est-ce que to sala ka devoir na biso? Soki na oti musana na leki na nganda ta na ozonga ndako fatigué, na yebi kote bana balala ki ndenge nini, balamuka ki ndenge nini, journée na bango passa ki ndenge nini. Est-ce que tozwaka temps kosolola na bana biso? Tozwaka temps ya kosolola na bana na biso te ozwi temps ata oza na bango 10 olobi lelo nazo solola, lelo nazo na Angélique, ozwi Angélique pe olobi to beta tour, obeti pe tour na Angélique, ozo solola, ozwi ba posta ya mwana, ozwi ba posta mwana, ozwi ba makanisi ya mwana. Est-ce que tosala kango? Alléluia. Mwasi na bino ebangisa ngai. Mama Chese. Oui. Allô maman. Oui. S'il vous plaît, tangela biso Proverbe 22:6. Sala kaka malamu. Mais bien aimé, biso na bandako na biso tozwaka temps ya kolakisa bana na biso malamu.
lelo tozo réclamer que bana na biso bazokoma bakununa, lelo tozo réclamer que bana na biso bazokoma ba lesbienne, lelo tozo réclamer que bana na biso bazokoma oyo nzambe alingi te. Est-ce que mama ozwa kata na yo kovandisa bana olakisa mwana olakisa ye nzela malamu? Tozwa kata na biso kolakisa bana na biso banzela malamu? To bata na biso mama ozosambela papa sambela kana ndako meba nzambe na yo bomba ye kako na yo moko. Est-ce que obengisaka bana na yo ata une fois par semaine olobi ke bana boya to partager ata lelo banzambe bana boya to sambela ata ensemble? Est-ce que to sala kango lisusu bata wana esila biso tozala suna bata wana te ekoma kaka ke lokola nasambelaka mwana pa kolanda kaka kosambela koma bana na bakristiani bana na biso baza kobeba paske tozokata bana na biso te bana na biso bakomi kozwa batoya libanda paske tozokata ya bana na biso te. Bien-aimé, soki bana na biso baza deja na éducation de base ya ndako ata na libanda aza koyoka. Bien-aimé, ozwi nzambe otie na centre nanzimi teke mwana na kobeba. Est-ce que totiaka nzambe na biso na centre ya bana na biso ya bavie ya bana na biso? To nzambe na biso tokomaka kobomba ye mpo na biso moko mama olingo bondela ye bozela nge bosala makelele te botikala na salon nake bondela na chambre. Okoma kobomba nzambe na yo mpo na yo moko oboyi kolakisa nzambe na yo pa bana na yo. Alelobi ntango bana bakobeba okomi komituna bana na nga bakomi boye mpo na nini? Est-ce que protéger bénédiction na nzambe apesi yo? Parce que mwana aza bénédiction euti epai ya nzambe. Amen. Protéger bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Bana na biso nzela malamu. Soki des fois biso tolelisaka ntango mosusu baboti na biso tolinga te bana na biso balelisa biso nakolakisa bango nzela malamu nakotalisa biso ke nzambe azali nakotalisa bango ke tambola totambola boye nayebi ke libanda eza na makambo ebele nayebi te libanda okokutana na makambo ebele mais nzambe totambola se ndenge bible ezoloba nzambe alingi totambola boye nzambe alingi tosala boye. Bana na biso bakoma komela me basigarete ya kobombama yo mama oyebi te okontrolaka ta chambre bana na yo te ozokata ta ya konettoye chambre bana na yo te parce que temps eza moke temps eza te rezo ekomika nasalaka na tante nasalaka na tante mwana akotaki na chambre banda 10h du matin 22h azaka na chambre azobimaka abeti tour na cuisine azoyeluka kolia azondi na chambre ozoyeba te mwana osala nini oza na ntango okontrole ata mwana te parce que yo mpe mama okota mpe na internet okoti na internet bareseau sociaux nyonso internet osilisango. Amen. okota facebook mabe okende bareseau ya internet osilisango. Alléluia, comme vous dites, mwana nanga komi boye mpo na nini mwana nanga ke boye mpo na nini? Est-ce que yo mama ozozwa temps ozozwa temps ya koprotéger kaka mwana wana ozozwa temps ya koprotéger ta bénédiction parce que bénédiction baprotégeaka ngo bénédiction babombaka ngo mwana aza bénédiction na yo. Amen. tozobota bana mpona balelisa biso te tobotaka bana mpo tomona esengo na bango mais lelo tokomi kokunda elobi ke bana bakokunda baparent mais lelo baparent bakomoko kokunda bana ozotuna eza nini eske ozwaka soin ya mwana wana mwana ke libanda akesa n'importe quoi akekutana na n'importe quoi parce que maman t'as pas de temps na yo eza te papa oza na temps te temps eza te toza na temps ya makambo mosusu toza na temps ya kokalikile mama kinga na ye kopesa mbongo te fali kinga ndia lia mama kinga na ye kopesa mbongo te fali kinga na lia likele. Amen. Hallelujah. Amen. Eza wapi ozozwa ta soin ya bana na yo te
mwana 20 ans ayeba tande bakataka soso te. Mwana Alléluia. 20 ans ayeba tande babalolaka semo te. Alléluia. Ale tozoloba ke bana Amen, amen, amen. poto moto eboko botaki mwana na to poto moto ezobokola mwana wana. Alléluia. Toyo mama yo bino baparent fo bozwa soin ya bana. Ntango oza na cuisine obengi ata mwana yaka katelanga matungulu. Parce que bamama na biso bana osala moti. Mama azolamba ozotourne ka wana. Ozotala mama atakini ntango mosusu oyo kosali mwa nzungu no ya moke ya kote. Ozotala ti matungulu yo potie matungulu. Ati tomate yo potie tomate. Mpona nini topesaka bana na biso ntan wana te. Olobi mpe ke lelo tokosalela internet te. Lelo vraiment tokati internet ya ndako tele eza te. Lelo yaya biju yo moto kolambela biso fumbwa. Omitungisa na ote naza wana soki eloko tuna ngai. Eza mba liboso ozolamba soki eloko tuna wana olakisa yo. Bosala vraiment bozokala devoir à cuisine. Alambi mpe ozomema ye lobi omona ke mwana lobi mpe alobi ke lobi nga mona kolamba parce que mama ozwaki ntan ya kolakisa ye. Okoloba mpe ke lelo butu ya lelo moto akosambela ya biju yo moto omema biso na prière. Ya André yo sala modération comme ça ya bijou amemi prière comme ça ya mosusu amemi ata exhortation à 2 minutes. Amen. Maleme tokolisa bana biso. Mais lelo ba responsabilité na biso tokoma kopesa pa ba pasteur. Alléluia. Pasteur yo moko mama oleki responsabilité na yo. Mwana sa likambo yo tokimi bango pa noko. Olembi responsabilité na olipamboli na yo. Okomo kende na lipamboli na yo partout. Bato nyonso bana kobateli la yo lipamboli na yo. Amen. Eza mabeto. Na nzamba kobondela mpona mwana. Mais yo moko éducateur de base de mutaka na ndako. Passion familiale, nous devons apprendre. Même biso moko ba parents tozana ba défaut. Alléluia. Tozana ba défaut de belé totika ko condamner mbana. Soko okokaka kosala devoir no te mange à Dieu parce que nzambe mutape Dieu likabo wana. Ayebi ndena ko mela ko batela likabo wana. Amen. Mama to ede bana na biso. Papa to ede bana na biso. Amen. Des fois totia kaka misu na bana basi. Mwana ye misala te. Bana wana ye misala te. Totia kaka misu na bana basi. Vandi se bana conseiller ye oui, eza pe na bana mibali pele bazana basi. Amen. Bana mibali pele bazana ba défaut parce que maman bana kotia kaka na bana basi. Abi ke mwana mwasi mtakenda libala, mwana mwasi mtakomba ndako, mwana mwasi mtakosala cuisine, mwana mwasi mtakorepasser, mwana mwasi chef ya ndako. Mwana mbali utakipaka ete. Mwana mbali okobalo ke na ndako na imoko mwasa lobi mama na mitie wapi. Ona bali nani? Ayeda ta devoir te. Ya ndako te. Parce que eza faute na ete. Malakisa ki ete. Ye bana olu baneka loka biso na Afrique mwa mbala sala ke loko te mwa mbala. Amen. Akina koluka mbongo pa mpona mama fa sala nyonso. Donc, on se connaît avec Europe et autres. Il y a ma famille. Amen. En Afrique, la vie qui est aussi entourée de la famille. Mais tu es en Europe, tu es sur place, tu as famille. Tu maman a tombé malade. Tu as yona papa. Papa a yébé de l'autre côté, beaucoup souka wapi. Maman, tu l'as sapé banana biso mibali. Tosunga bana na biso pe ya mibali parce que ba vie lelo tozo mener eza vie o ezalaki lobi te na ba fille tozo entouré na famille na yebi ke nazala na ndako mwa nazala na leki nanga nazala na cousine nanga nazala na mama leki nanga nazala na tata mosi nanga mais eza eloko moko te na poto awa tango zo ko lakisa mwana mwasi ede pe mwa mobali
pona lobi ya sufu takokutana akoke na mboka moko na mboka ngazaka ye moko azoyeba te je vais m'en sortir comment est-ce que akovivre ka na bamado to akovivre ka na bakebab tolakisa bana na biso nzela malamu tolakisa bana na biso liloba nzambe parce que liloba nzambe yango epesaka mayele ntango olakisa mwana makamokili oyo kobosana mpe teke nzambe azali tozwaka ntan ya kolakisa bana biso liloba nzambe tolazwaka ntan ya kolakisa bana biso ndenge batangaka bible ndenge akobanga nzambe tozwa nzambe totia na centre ya bafoye na biso totia nzambe liboso mama papa tozaka na éducation familiale totambolaka na éducation familiale éducation ezaka yo na ngai te me tomema ngo na bandako na biso na bana na biso mpe na mabota na biso bien-aimé soki tobanda kosalela yango te en tout cas tomeka soki tomeki eza bien yo moko osepela ata ozomonake mwana na abetisaka nga motu mwana na okoke lisusu te nayebi ndenge nasala te mpona namoni vraimen mpo nakendeka kotika ye na foye mama zonga na makolo ya nzambe yebisa nzambe yo moto opesaki nga likabo oyo opesaki ye ngai yango mpo nalela te mpo nani ekomolendisa nga nini ekoti kati na mwana oyo zonga na epa ya nzambe bien-aimé nzambe atika bana na ye te nzambe apesaki yo likabwana mpo onyokama te tosunga bana na biso bana na biso bana posa lisungi toyeba kosolola na bana biso nde bakendaka baklase bon bakutana na makambo ebele nde babimaka bongo na banzela bakutana na makambo ebele defo azobanga koyebisa mama azobanga koyebisa papa abisoki nayebisa ye agangaka kaka mama okomaka koganga kosolola no ya koganga kaka olobi mama agangaka kaka olobi mama agangaka papa agangaka kaka mwana akokaa kosolola no te akoma kobanga na yo Amen. toyeba ndenge kosolola na bana na biso bien-aimé soki okomisi mwana na yo lokola camarade akobombela eloko te omona ndako na ye kotambola bien kozalaka kaka te yo na porte ozalaka kaka na char de combat abimaki azela ntango akoya azela osimbili ya banzete non mama Alléluia. so ata ya kosolola na mwana Alléluia. oui ntan ya koganga mpe ezali ntan ya kosilika mpe ezali oza parent fo ozala autoritaire epekisami te me ntan mpe ya kovandisa mwana ya kosolola na mwana ezali ata oza na bango 10 komona teke baza ebele ntan ya kola individuel na moko ya koyeba posa ya moko na moko susi ya moko na moko en tant que parent. Alléluia. Nzamba pambola liloba na ye oyo nzambe atiaki kati na biso toyoka lelo ya moke oyo nzambe apesaki ngai yango na mpo topartage yango nzambe apambola biso nzambe apambola liloba na ye nzambe asunga biso tozala bamama oyo tokomema bonheur na bana na biso na mibali na biso na mabota na biso. Amen. 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 Nzamba lo nazwa namoni mateya na biso mpona lelo nzambe apesi biso yango wana napesi ta na biso epai ya mama Marie namonaki azali napesi ta na biso epai ya mama Marie kisi soki oza disponible mama okanga priere na biso nete so oza na ndako naza na ndako te boyoka makelele yango na kaka. D'accord. Merci maman. Papa na biso. Kanga prière papa s'il vous plaît. Amen, amen, mama. Ça va pas mourir. Amen. Je m'ondeli. Amen. Kolonyi. Yoruba tu mota ko bikaka na kwa ngate. Dala liloba kitoko besibiso.
liloba esali ke tofongola likama matoi te mitema na biso yawo ndenge esika liloba efale vanda kolo mama moko papa moko wayoki liloba oyo ezala lobiko na ye ezala lobiko kati na famille liloba na yo etambolaka lokola mai oyo ebukaka babarage mpe bablokage nyonso bablokage nyonso ezalaki mpona bana na biso batosa te bana bakota na yauli baboti basala badivoir na bango te nkolo tika ete liloba oyo ekoma na esika oyo esengelaki lobiko ezwama yawo na ntongo lelo liloba oyo ezali pamboli na biso ya journée yango ekotambusa journée na biso yawe soki tolotaki bandoto ya mabe tomitunaki ndoto ezoloba nini ezolakisa nini liloba ya ntongo ezala resultat seigneur ya kobungisa ndoto ya mabe kati na bavi na biso topamboli yo nzambe mpona moma kitoko towumeli liboso na elongi na yo parceke bible elobi oyo akutanaki na yo asongaki lolenga yaki te na nzela ya liloba oyo tozongi bato na esengo na nzela ya liloba oyo esengo moi nayibaki na butu nzambe liloba oyo ezongiseli biso yango na nzela ya liloba ntongo oyo nzambe na bikamwa espoir ebungaki espoir ezongi na ntongo ya lelo babakumisama mote ya pambolama ndako na ye pambolama ndako na ye mpe bika liloba oyo atei biso na ntongo ya lelo yawe lisanga bamama kofukama na maboko na yo tika ete yawe totelema toujours likolo na libanga oyo eza yesu masiya atako mopepe koya totelema ngwi yawe parceke oyo oza nzambe na bomoi yango oyo tobondeli na kombo na yesu masiya boye tobondeli mpe tolobi merci seigneur jésus christ. Merci Jésus Christ. Alléluia. Okoki pe osilisa programme bali vraiment totiaka bango kate biso bamama. Na sasi ke mwana mobali mwasi na ye soki azobota te ataku tokosila kozala chrétien mikolo nyonso kendo bakisaka kaka masumu na ndako ya mwana na yo ya mobali ole obondela mpona mwasi ya mwana na yo ya mobali okendo fingaka mwasi ya mwana na yo me soki ezali mwana mwasi moto azobota te mama kogene kibundimeko ya makasi nasuki wana suivre tokodevelope yango mokolo mosusu nzambe apambola biso tozobetela nzambe wana maboko na kombo ya tata tokei mpe ya mwana mpe molimo mosanto nzambe alola apambola biso me pasi ya mokili ezokontinue kaka kolanda biso na yango chrétien oyo azangi probleme na bomoi na ye esengeli afukama lisusu atuna nzambe ke bomoi na ngai ezotambola ndenge nini. Amen. Lobi vendredi bien aimé na butu to se connecte to sambela nzambe na 0h. Après na tongo ya 9h tozalaka na 9h 12h tozwaka 30 minutes. Ataku tu bato mibale kaka misatu soki base présente na butu wana tokokumbisa nzambe na ndenge sengeli nzambe alola apambola biso. Amen. Amen.